Factory Studio. Avril. Le 24 avril 2016, le 24 avril 2017. Bah souvenir ni aux anango pour na papa Wemba. Bon, bah souvenir pas papa Wemba qui vraiment ébélé. Parce que ça arrive mon boye, abane ko conseil ba tout trop. De ceux qui a moni karelongi na journée wana moko. Yeba te mukolo mususu même yo beti karora yema wabenga bi. Mais yo ya kanante. Baninga nyoso bazalia bazopesa bambote yo ka toujours ba grand prêtre ki grand prêtre. Donc nazali photographe oyo na matonge mo ma photographe ça numéro 1 ya matonge zanga. Vous avez fait beaucoup la nope sanga moi ba conseil car ya suka va kufa benga sanga na ndaku na ye. En tout cas espèce nga sengo mingi musicien abenga mutu na ndaku na ye à partir à 6h du matin pe na komi na porte na ye na bengi allo papa. Yonde moto ben na benga ki photographe matonge na bibi papa ngai photographe matonge. Alobi yo pe na benga ki vraiment oya ta ba 10h na ba 7h. Abi boza na porte na oti na moto ozoyo. En tout cas vous mettez mon papa mbizé parce que mozo monati. Et belé ba misé belé ba kufi. Et belé ba misé ba kufi. Mais moto bazo salé ba manja ki to représenter papa Wemba. Parce que mutazanga mabete. Mutu nyonso na mukila zala mabe. Mais bola munaye mwa ndambo ya salaki. Yango moniteur donc ba nyonso bazo ezaka lelote. To kanisaka chaque jour ka to kanisaka na biso kaka ye. Donc vraiment esengo mingi vous mettez pour na papa Wemba. Le col à calamité, ceux qui 15h à la messe, à Saint-Joseph. À part Saint-Joseph, c'est aussi Siwana, gouverneur de la ville de Kinshasa, Yandré, à Rotia Pierre, Naye, place Barotier, là, monument, Naye, Bissopé, Balamatongé, tout le jamais, monument Papa, Roque, Moussika, plus jamais. Monument Papa, il faut toujours Kaka. Namatongi yango batele monument na kulo nani na vendi stade. Est-ce que okoyembe so tani nzembo moko ya papa Wemba? Bon nzembo papa wa ayembi. Est-ce que yo banzaka senga yo? Est-ce que salaka yo mawa? Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo babika. En tout cas nzembo na ndoli makase pas fait beaucoup les yango. Merci beaucoup. Lelo toza awa na molo mort ya papa Wemba. Ba souvenir nini oyo zanango pour na papa Wemba? Bon, net singa penda ya liboso, tant na temi bona oloba, ba oba ebi, nga za parmi moi na oyo, azwaki ka moi chance ya opusa na pembe na papa wana, na staff na nga mobimba ba nou jack, so bando bele la ba nou jack na matonge, nga na za représenter ba nou jack. Donc wana za lokola papa na nga na ba souvenir ebele. Donc tina bo journal lelo na moi ba tebele ba na sentiment mais nga pa na nga na zongi na raisonnement parce que na o raisonner. Papa oyangai ve oyangai so mutabelela kombo linyo kwa tembe zanga mna belela kombo linyo kwa tembe. Donc la souvenir a bien ebelé za pona nga parce que nazara na ba vie moko boy grâce à beaucoup na comment na position pe ya malonga ya kibomoto après ça qui na confiance na la na vivre na zala na ba musicien na zala ensemble na e partout papa zala na kendaka. Souka nango so naza na fa solution ebike mwana yaki donc tout ce don na ba souvenir belé pour na vie. Nzembo nini oyo e marka oyo ya papa Wemba soko sala biso manda. Bon net ngai nzembo marka ngata sozo beta mala bandule nde toza keza Eliane et Eliane iko papa. Bonjour. Toza allé na molokai une année ya mort ya papa Wemba. Ba souvenir ni nos nango on a limana. Non, lelo ezala quoi férié pour na biso. Eza férié pour na papa lobaki de génération en génération. Ya za en génération té. Ya on lelo bo mona pour na biso za férié. Souvenir na ngezali ngana zo ma grâce ya solana papa avant de voyager ya ozana papa
papa soit dans ba jeune comme jeune soit dans ba petit comme petit soit dans mikolo comme mikolo c'est dit on doit comprendre les comportements na été mais bana otinda biso ba jeune alobi ozokende classe mais aller élégant alongola biso moi complexe kena kalezalaga so muta uti po musika obanga grâce na ye lelo et ça li que moi complexe longa biso ba jeune na sens wana. Est-ce que oko pese ton nzembu na moko o e marka yo? Bon papa Wemba tanga yembela ki Kester alobi muto balingaka babetela ngotolo te non ki pe ko yemba mais na bando linga ete mais biso tona posa yemba te po tozaki na ye toni na souci yo mo tolati bilamba o c'est tolati yango to bimi to sombi mbongo tolati yango pona olakisa libanda ya mboka tina kati ya mboka ke biso ba o tozaki na papa to lela ye soki muto ayembe tanso papa zaki envie andobo ya papa le soka yembe est important te mais c'est important même na mutu kalanga zana au moins na fiché ba mituka baba bilonia papa férié bandi et bandaki samedi le 22 le 23 le 24 le 25 le 20 ti le 30 biso na couloir na matonge tozana férié na sens wana. Merci beaucoup. Merci maman. Papa? Bon, merci beaucoup. Oui, bonjour. Toza ana inane ya papa Wemba mort na ezolo beloni ba souvenir nini ozana. Merci beaucoup. Surtout nganazo ko regretter liwa ya papa Wemba. Nazo mona ke to bungisi lokola Michael Jackson ya Congo. Depuis disparition na ye. Donc ti lelo donc pesangai ba manales nangai na libota nangai mama bana na kati ndako to koma kolela kaka lokola ndenge mère Amazon alelaka elongola bana na ye na bileli na ye netika biso donc to perda moi musapi mo boye na Congo e katana banzembu na nini oyo e marka yo est-ce que okosela le psota nzembu moko? Merci beaucoup. Malgré azalaki kokoma pe mingi na tiangu ngai ne papa wa Roma malgré naza disciple à Kester mené ya me na ye comme collègue ya musique na événement ya papa Wemba yangona moi ba solo na yebe na zanango moi nuance soge sepeli na ko sala nuance wana na sali pe moi loko moko boye oyo na yembeli pe ye ya sika Yemba population yo. Nanzelana le kabase kangayo oh Sheriti nelanga basango na yo mwana mama anga na gomi kotinda tinda basango kuna na mboka mimi oye baka ngaya wana we moto ya bolingo tumbinga molema mama na komi putulu liboso senga na yo yuyu tina basango yo moninga tina loba yo ayo leli ayo ekoti yanzu na lata na moto ninye kosaki na yokela mama te mwana nzoke zala pena mwa molangwa na leli olomide na leli kasi mawana ngai sila te o papi ya nesto mama. Merci papa. Merci. Bonjour. Toza awa na inane ya mawa papa Wemba.
souvenir nini oyo za nango pona papa Wemba poto moni yo bilele donc ya kolobela ko pesa souvenir nini oyo za bon merci beaucoup ba souvenir ya papa na za nango vraiment ya mingi eza nonu ya koloba te un liboso alakisi nga nonu na monde ya musique de amemi ngai na monde elamba po lelo ba confirmer ngai japonaise nazali japonaise ya Léopard de la SAP équipe nationale naza sir mingi bolandaka biso donc mingi ya koloba ezali te na lela papa net nakufa ti lelo nazoleleka na bilamba po lobaki na ngai ke bibile maestro kombo ya maestro papa mutapesa yango ngai ti lelo natika na kombo wana bon natikala na ba souvenir ya babuti o zali komona Larius o za komona na Angelou Gabriel ya Roberto Cavalier bon nayebi te papa cameraman eza musala na yo ko benda yango po nayebi ke bata poto France donc Amérique donc tout donc pays nyonso tout nayebi ke bozolanda ngai alors naza penza ne sengo makasi ne tozali kolela bino na biso toza kolela penza elongo na leli makasi nzembo nini oyo ya papa Wemba marka yo okosela biso ta manda nzembo oyo papa Wemba penza oyo marqué nga penza donc il est là son akoma kotikala vraiment na kokanisa ye donc eza nzembo oyo ya biso donc to yembaka mingi donc vraiment ezalaka sapologie soki eza kobeta donc ina Ah, petit père, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Factory Studio.